économie ça touché na corona. Ba dépenser ba bomba ou kama ezate. Et ça ma komba le ça ma makala. Amen. Et ça la kanango. Amen. Donc on dit les autres là et l'eau patika na ça mon kilo ezate. Un enfant de Dieu. Moi na Nzambe. Surtout dans le territoire na yo. Amen. Te voilà misala na bango. Amen. La kisa o bango basali. Amen. La kisa pe o kolo na yo asali. Amen. Bayaki na ndimi. Amen. Bayaki makota ki meko kozoloko. Kuti meta na toi te pana. C'est la révélation. Kuti na toi te pana. Amen. Otamani bien? Oh, yo odona bien. Hein? Otamani bien? Tokwa lokolo. Atana mikolo. Oh Seigneur. Abetela yetu maboko magari. Akabote kwa kujeti. Nada kosa makamba boye. Ah, yokole zongi. Yokole zongi. Ah, Rabi. Yokole zongi. Soma mikoyo bisabe so to ndegeni. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Tu peux mettre à soi. Acclamez le fort la parole de Dieu. Maintenant la question, à qui t'as posé la tila ou à nani? Vraiment. Nani on va tirer la qui t'as posé? Mais comment on va mater la qui t'as posé? Tika qui t'as semé dans la vie, mater la qui t'as posé. Et ça permet l'église. Batika kita liboso batikela monani les premiers de la classe bavanda na bakita liboso bana maele bambrie bakenda mingi na bakita nsima bonga na yebu na bekole esama abo somoni mwana yeke na besoin atanga classe atala pene na posa avanda na kita liboso po ayokamola nsima malamu po bano bayeka koambrie bata désordre balinga mingi kovanda na bakita nsima pour la pambola pour la motos. So yo kuti kite zale. El kusuna. Luka moya kopaka na kitwa. Que le Seigneur bénisse sa parole. Olo apambola lobanaye. Que la parole du Seigneur soit bénie. Bana Nzambe epambama. J'ai besoin d'attendre une personne dite Amen. Il faut appuyer la parole de Dieu. Il faut appuyer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Abraham. Merci d'abord pour la service. Abraham, il était un homme choisi par Dieu. Dieu lui a parlé. Il a dit à Abraham, je suis dans la Genèse chapitre 12. Abraham, je serai avec toi. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Toute la famille de la terre seront bénies en toi. C'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Ça veut dire que l'homme, quand il rencontre avec Dieu, Dieu il accorde une parole de l'alliance.
Dieu accorde une parole. Il accorde pour confirmer l'appel de cette personne. Pour confirmer. Alléluia. Amen. Parce que quand tu appelles quelqu'un, il sait que les jours-là, cette personne, il est différent avec les autres. Et tous les combats de ce monde vont les suivre. Et le diable va les menacer. Et les nations aussi. Alors Dieu va mettre une assurance absolue. Alléluia. Amen. Afin qu'il prenne la force d'arriver jusqu'à la fin de sa mission. Je sais que tu es le fils d'Abraham. Tu vis selon l'alliance d'Abraham. Tout ce que Dieu a choisi, appelé d'Abraham, c'est l'appel que tu as accepté. C'est les richesses que tu as reçues. Que le Seigneur a promis à Abraham. Je te rendrai ton nom. Et tu seras le père des nations. Et tu es les nations. La promesse d'Abraham accomplie en toi. Dites amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois vigilant à cette parole d'aujourd'hui. Alors Abraham, le Seigneur a béni Abraham avec un fils. Et c'était Isaac. Et Isaac aussi a hérité la bénédiction d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu pendant 100 ans. Depuis 100 ans, quelqu'un lui marche avec Dieu. Mais quand l'Éternel appelle Abraham, Abraham a eu le jour de 175 ans. Azalaki na mikolo. Amen. Bananta mabengaki Abraham. Amen. Azalaki na 75 ans. Amen. Nzamba zobi na Abraham na âge de 75 ans. Amen. So na âge de 75 ans, soko yena mukolo lelo pe na mikolo kaka Abraham avivaki yango. Ça dit que Abraham azalaki mutu moko ici a échoué. Amen. Ça dit na 75 ans abotate. Amen. Na 75 ans bana na batata na bango. Amen. Na 75 ans aliaka kufa tata na bango. Amen. Na 75 ans bata kana yena mota epana bango. Amen. Nzamba moni ke mutu moko a échoué. Aiko kutana ye. Amen. Pe asane alliance. Amen. Bani comme ça mutu moko sika yo mono suki. Sika kutana nzambe histoire malamu bandiwa. Amen. Sika le na kongo le histoire na yo ebanda. Amen. Nzamba banda kina Abraham na âge de 75 ans. Tala âge na Abraham omona ke yo sana se Abraham azali kolo. Amen. Soki tamba changer ki histoire Abraham, aza capable de changer pe histoire na yo. Amen. Nani ke li solo la malamu na yo ebandi na awa. Amen. Nzambo ya pomisa ki mikolo Abraham mulai. Aza capable de komisa pe mikolo mulai. Amen. Oya longola ki Abraham na sima tata pe mama. Atinde na mboka na ye moko. Aza capable de kolongola na ndako ba parents. Amen. Aza capable de kolongola na charge ya mutu. Amen. Aza capable de kolongola na situation ya mutu. Amen. Akoti misape histoire na sima ya histoire ya mutu. Amen. Atale lo zala sima ya mutu banda. Melo kolo zala nzambe kosuka la sima batute. Amen. Kosuka kozali boso. Amen. Kosuka te kozala mukina. Amen. Kosuka kozala mutu. Amen. Bate nzambo asala ka mutu na tina kozala tine pa. Amen. Tomba lelo nzamba chaba valer. Amen. Achaba valer na vina yo. Amen. Nzamba chaba valer. Amen. Tuya mutu ezana ki valer. Amen. Abike mkolo lola acha valer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Recevez le chant de Dieu. Recevez la promesse de Dieu. Recevez l'histoire de Dieu. L'histoire ça commence ici. L'histoire ça commence ici. Dieu va changer la situation de toute l'histoire. Comme il a changé Abraham, il est capable de changer aussi. Là où Abraham était échoué, Dieu a donné
Crois seulement. La main de Dieu, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. C'est que croire. Crois seulement. C'est simple. Si tu crois, tu seras extraordinaire devant Dieu. Même si tu vois la difficulté, il y a des difficultés partout. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, les difficultés, les problèmes, les combats, ce ne sont pas les choses d'aujourd'hui. Ça a déjà existé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nouveau sur la terre. Il y a déjà longtemps, les gens que le Seigneur a appelés ont vécu ça. Alléluia. Amen. Moi aussi tu vois. Moi aussi tu vois. Toi que Dieu est avec toi. Toi que le Seigneur marche avec toi. Toi qu'il est avec toi. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, tu auras la réussite. Tu auras la réussite. Tu auras la succès. Tu auras la succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible déclare. Abraham a reçu la parole de Dieu. Dieu a dit quitter la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Attention. Dieu sépare les gens. Si que le Seigneur t'a choisi, il va te séparer. Si tu es attaché avec le sang de ton père, il viendra pour te séparer. Parce que lui-même, il a fait le sang précieux. Il va mettre le sang de Jésus. Et les liens, ça sera coupé. Alléluia. Alors le Seigneur a appelé Abraham, a coupé les liens de la famille. Il a dit à Abraham, sors dans la maison de ton père. Va là où je t'ai montré. Installez là-bas. Si ça marche, ou ça ne marche pas, je serai ton Dieu. Je reviendrai pour te montrer à quoi je suis capable. Je dis à quelqu'un, le Seigneur va changer la situation d'une personne. Il va te déplacer. Il va t'installer quelque part. Tu seras installé. Quelle que soit la difficulté de cette place, comme tu marches à sa voix, restez là. Restez là. Il va se manifester. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même si demain ça ne marche pas, comme tu as le pied de l'Éternel, il viendra pour monter sa gloire. Pour monter sa gloire. Reste au pied de l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la gloire du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Abraham sortit. Il a allé. Et le jour que le Seigneur a accompli tout ce qu'il a promis à Abraham, il était heureux. Il était heureux. Il a pris vraiment de bonnes choses. Il a glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez. Il a pris la peine d'aller de 75 ans. Mais il a marché avec Dieu avec 100 ans. Il a fait 175 ans. Amen. 75 ans de lui-même et les 100 avec Dieu. Et les 100 avec la réussite. Abraham, il a vécu beaucoup de choses. Et Dieu lui a donné la victoire. Il a monté dans le pays des Philistins comme un étranger. Il était faible devant eux. Mais il était avec Dieu. Écoute-moi, si tu es dans ce monde, tu sens que tu es faible quelque part. Marchez comme ça. Marchez comme ça. Le problème que soit avec Dieu. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Dors avec lui. Oh, espérez à la prière. Sois attaché à la prière. Parlez chaque jour avec l'Éternel. L'histoire va
changer. L'histoire de Pomona. Dites amen. Amen. Abraham battu, Abraham a dit, il a laissé son fils. a dit qu'il voilà naïe. Comme il était mort, Le bon a coupé. et il a laissé son fils. Comme a dit qu'il voilà naïe. Jacques a dit qu'elle. Amen. Tata fille. Amen. Frère, Zambe apamoli Abraham dit mon bimba. Amen. Apamoli mikolo nyonso. Amen. Mais na pétété. Amen. Zeka na makasi. Amen. Zeka na kolela. Amen. Zeka na onyokama. Amen. C'est-à-dire que makambo biso pe domona. Eza na bato babikaki yango. Amen. Mais atako babike makambo na menza batika bango te. Amen. Zama bale kolongisa bango. Amen. C'est-à-dire que mutu moko to senti problème moza quelque part. Amen. Et l'espoir. Amen. Zane Il liga. va faire. Et dans le salle. Et l'espoir. Zane liga. Comme il a fait Abraham, On va dire qu'il a Abraham. il fera aussi pour toi. Alors ça la peine à nous. Comme il a fait avec Isaac, Il va dire qu'il a Isaac. ton tour viendra. Qu'on ne peut pas Le problème que c'est ton tour. Car mon état que tant on est comme. Alléluia. Amen. Et Abraham a tant bon ensemble. Amen. Tant m'a fait comme moi la moko. Amen. Après c'est moi la moko. Amen. Moi la moko a commis dans le polo. Papa Koufi. Amen. Atika die moko. Amen. Tant atika die moko. Par rapport existence à papa. Amen. Dès que papa s'arrête, na Isaac est ici au bon côté. Amen. Dès que papa va naître au vivre, Zamba va naître au pambo la bango. Amen. Mais tant Abraham a Koufi. Nalbaka est la première des Zama Nikolo. Amen. Parce que le but que tant Abraham a Koufi, Nzala libote betaki mokili ezaki yango. Amen. Nzala makasi beti mokili. Ça dit que nous peut de la crise économique. Pour mokili, écoutez la crise économique, Amen. la crise du monde, Amen. crise économique, estimée partout. N'a pas américain va le dire notre santé crise est là. Amen. Bon vous santé, votre foot a battu santé, votre compagnie sont marché, mais ça les autres qui étaient. Et ça m'a quand même banal le thé. Où t'as Amen. pour l'économie, ça touché la corona. Parce que pensez à bon baou comme ça et ça m'a comme le thé dans ma gala. Amen. Et ça là qu'un amour. Amen. Dans mon vie les autres là et l'eau passe qu'un ça mon kilo exalté. Amen. Frère, tout le temps mon candel va casser la Bible. Amen. Tout le temps mon candel pique avec phénomène la Bible. Amen. Et ça n'a aucun livre scientifique pour le mettre dans ma camécoya. Amen. Non, et ça raté. Amen. Aucun. Mon côté. Mais et dans un livre moi que ça pro, il va ça canal Bible na maboko. Amen. 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 Par rapport au film au monde a fumula kati do monde en wezali. Amen. Et tant que ça dit solution on peut ezali. Amen. Parce que Dieu a mis tout à la Bible. Il a mis la solution. Il a mis la réponse. Il y a des réponses à la Bible. Méditez la Bible. Lis la Bible. Vous verrez qu'il y a des réponses. Peut-être que vous la mukade kwenga Israël kama mwezali. Amen. Et dans ma soirée non mamoko. Amen. Attache-toi à la Dieu de la parole. Attache-toi à la Dieu de la promesse. S'il donne la promesse, il fait pour accomplir sa promesse. Il veille dans sa promesse. Il veille dans sa parole. Il marche dans sa parole. Il fait dans sa parole. Il vit dans sa parole. Il se fait toutes ces choses dans la parole. Moi j'aime la parole. C'est un homme qui vit dans la parole. C'est lui-même qui marche dans la parole. L'être qui marche dans la parole, il va changer tous les gens qui sont dans la parole. Frère béni. Si bao sakolela yo, makamo bao sakolela ni lobate kanga Bible. Amen. Et puis ça est à la kanga mnokola yo. Amen. Na lobate na kotala ngope. Amen. Nana na ko ça la kata ni lobaenza. Amen. Ni lobaenza be ta ba so ta kola ko belanga. Mais so moni ke makambo na so beta identité à malbanza, et c'est kanga mnoko da prophétie. Boyango. Da maele na da confiance na yo. Amen. Poko moto pesa kolaka. Amen. Molimo moto pesa kolaka. Amen. Mayela moto pesa kolaka. Amen. Sentiment moto pesa kolaka. Amen. Mais moi je cherche pas la conviction des hommes. Mais je cherche la conviction du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont suivi pas que les sentiments qui a parlé. Je ne parle pas. Je ne parle quand il veut. Et pourquoi? Et quel objectif? Et quelle est ta prophétie? Où est l'objectif de Dieu dans cette prophétie? On dit toujours que tu seras béni. Tu seras élevé. Mais l'autre vous allez élever. On est besoin de que les wapi. Pourquoi tout le monde va pembouiller? Pourquoi tout le monde va bungi?
liloba. Amen. Salio. Amen. Akatamba salio. Okomitombola te. Amen. Okomimatisa te. Amen. Okomimona te. Amen. Nakata kotomba mobano na nzambe na tomba mingate. Amen. Misala nzambe totomba mangate. Amen. Yenda zobata ngate. Amen. Na yoko baka ngate. Ngate, 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 ngate. Ngate. Amen. C'est Jésus. Yesu ndiye. C'est Jésus. Yesu ndiye. Jésus pas c'est Jésus. C'est le Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye liloba. élément Jésus. Tombola Yesu. C'est tout élément Jésus. Vivi tombola Yesu. Ce n'est pas moi qui agis, mais Na c'est Yesu Jésus. twalosala tena solo bameza Yesu. C'est Jésus qui agit en Yesu moi. taosaka tina ngai. C'est Jésus qui travaille en moi. Yesu asa musala tina ngai. C'est Jésus. Na molimo meza Yesu. Na santé na yo Yesu. Amen. Na vie na yo Yesu. Amen. Na bana no Yesu. Amen. Na misala no Yesu. Amen. Na Yesu, 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 Yesu. Kelele na bakombo nyonso dada na kombo na. Ya Yesu. Tanga butu na moyo le matin. Amen. C'est Jésus. Kaka Yesu, amen. So tanya to yo kadeli. Amen. So tanya ata médicament na corps spirituel. Amen. Ata médicament na corps physique. Amen. Ata solution l'autre qui dit seulement Jésus. Na obenga Yesu. Asoya. Il vient. Aboya. Il résolut directement. Apesa moko eyano. Alléluia. Amen. Soyez bénis par les noms de Mama Jésus. na kombo na Yesu. Atota mukimoko. Amen. Abraham tanga kufi. Amen. Taleketa mukili. Amen. Patenza masana te ikolo. Amen. Oyenge benakei. Amen. Sama bole opambo esulte. Amen. Tina se Isaac a senti que passe l'équipe. Amen. Abimelech a senti que passe l'équipe. Amen. Ouais, Égypte a senti mokili mokimba bamona passe. Amen. Passe Abraham a senti. Amen. Maintenant, il y a un moko. Amen. Si vous êtes porté par le temps, Amen. ça c'est un acte qui va nous créer quelque chose. Amen. Amen. Si tu es réellement avec Dieu, Soki pena olimami na Nzambe. si tu as faim, Soko zate. les gens vont sentir Atayoka mo. qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ici. Na wazate. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a pas ça. Amen. Amen. Oh kabana. Je dis à l'homme qui connaît la parole. Atasa muto yebi liloba. Je parle à l'homme qui suit vraiment la parole. Muto azola na malo liloba. Si tu marches avec Dieu, Kota mwana Nzambe. si tu n'es pas là, Soko zate kola mo. les gens vont sentir. Bayoka pena ko zate. Ça va blâmer. Amen. Donc, ça te va trouver les matins que nous pouvons voir ça. Amen. Yaya, donc, ça va l'entendre. Amen. Dans la vie, nous devons nous battre. Amen. Yaya, Yesu a collecté un solo que nous devons Azate. Amen. Yaya, ça va bien, mais. Amen. Azosa mama moko sona libala wana ya solo tana Yesu. Amen. So te ba remarquer. Amen. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Okonde la teme ba okondelo. Amen. Oluka ba teme ba oluka. Amen. Okama ba teme ba okama. Amen. Oluka li pa mo teme li pa mo le oluka. Amen. Ya mo le ko ba tete siko sali pa ke Yesu ataka kina yo. Amen. Ataka Yesu. Kona tama luka mapambo ni te. Amen. Kona tama luka Yesu. Amen. Yesu nde mutazana ngo akopesa yo. Amen. La Bible déclare que premièrement le royaume des cieux Yero bi lukana nu ko za likolo. et la justice de Dieu. Na ko solo na Nzambe. Toutes les choses sera vous donner par des Biloko nyonso ko pesa mana sima. tout. Ekati wana. Esuki wana. Que premièrement le royaume des Luka cieux. liboso boko za likolo. Non. Te. D'abord pas de l'argent. Boko te liboso. Non, pas de travail. O musala te. Pas de voyage. O bi ko Pas ba de te. évasion. O ko ma che. Que premièrement le royaume des Luka na boko za likolo. Ya Nzambe. de non kanda me ko bita mutungo. Non kanda me ko bita libala. Non kanda me osamwana. Osema kiloko sosolite. Bandela ko ya Yesu. Amen. Kona kuta nono ya msolo ni Yesu. Ape ya Yesu. Vraiment. Parce que comme ya Yesu amona libala te. Amona biloko te. Amona nyoso te. Amen. Amona te amona te. Ele hotel. Il cherche d'abord. Azoluka nanu Yesu. Amen. Nani Yesu azana. Soyez bénis. Papa. Église à l'éloge de Yesu. Pour moi, il y a solo qui va ressemble là. Amen. Qui va ressembler là. Amen. Il y a toi Lukanza, il y a toi Lukanza. Amen. Il y a mon frère, il y a un dame, il va constater. Amen. Un dame, il va constater. Vraiment. Peut-être que tu vis dans les acceptes. Puis, peut-être que tu Jésus. Amen. Peut-être que tu vis. Amen. Vous doutez. Amen. Comment nous te dit qu'on peut pas battre pour nous voilà pour s'arrêter. Vous savez Vous savez souter. Vraiment. Vous êtes dans la ya kate. Il y a un homme dans le temps de Jambe. Bon. Il y a une famille de Botama dans la vous êtes dans le temps. Ah. Hein? Parce que comme pas dans le temps de ma campagne de ça. Ezoya. Amen. Eh. Odana bana na yo. Le loba tu lobi
na so ba mo ba ke ba mi na la ke ba batu Amen. o ye mi te mate Amen. so mo tara ni so tara malamu Bon. ça va ko ma tara ba tara malamu te Amen. ba ko lu ko na problème Amen. ba ko ba position na yo Amen. ba ko la ki te ni la mu ka ki Ndenge nini? tika tama bomba yo na bomba Jamais trouvé. ba mo ni mo sa te tala ko na kombo na Yesu Amen. tala akala ba kaba na yo tala lo te Amen. tama kana nzambe Amen. tala malamu na batu Amen. ma pe batu Amen. tali sa batu Amen. so ba kaba ni pesa na mo problème hein Amen. Gloire au Seigneur. c'est la parole Et ça, il nous parle. soki mutu aza na nzambe Amen. ata sa bakosanti ke mutu oyo aza te Amen. batoko bakosanti Amen. apres makufi mabele santi ke mutu oyo balangaka lipapoli aza liso te Amen. mapapoli eza ndeni Amen. écoutez-moi bien Yokanga madame. nzambe soki alingi asala likambo Amen. asalaka remise et reprise Amen. saisissez cette parole bien Tanga ni loba oyo madame. écoute-moi bien Yokanga madame. eloko nyonso nzambe aprometaka mutu so mutu wana aza te il faut avant mutu wana kende il faut basala remise et reprise Mosusu ali. Amen. même na société Amen. même na mboka Amen. parce que ce sont des pouvoirs tomoni Amen. parce que pouvoir ezali koto oyo balibera mo koto Amen. c'est exact Eza bongo. c'est le principe de sacerdoce Eza mibeko ya bonzambe. c'est le principe de royal Eza mibeko ya bokonzi. alléluia Amen. il faut le principe Esengeli mibeko ezala. maintenant abraham akei Amen. esengelaki atika mutu na place Amen. ntango eli akei Amen. esengelaki atika mutu na place Amen. ntango aro akei Amen. esengelaki atika mutu na place Amen. alléluia Amen. ntango yesu amati esengelaki atika bantoma na place Amen. yaya eloko nyonso mutu azwaka bakende nango molai il faut batikela yo Amen. tika ngolo moli mosantu eza na kati na yo Amen. bate kola tikela yo bilaka Amen. kola tikela yo lipamboli Amen. kola tikela yo liloba na ye Amen. yangama na liloba Amen. tambwa na liloba Amen. tala na liloba po Amen. eza héritage Amen. la bible déclare Obibi elobi. pierre a dit te botolo je n'ai ni or Nana olo. oyo basi mingi akoteli bangolo bita Bon. ndenge bisa omoni ozotala or Amen. sotali misa oyo obimaka bopamba Amen. sotali misa mbongo obimaka bopamba Amen. sotali ya argent okobimaka bopamba Amen. le problème est ça je n'ai ni or Ni argent. ni argent Amen. je te le donne Amen. au nom de Jésus Amen. lève-toi Et marche. Amen. kaka na ntango wana eloko mbongo ekoki kosomba te epesameli Amen. Gloire au Seigneur. eloko mbongo ekoki kosala te esalameli ye Amen. pa ezala biloko mbongo eza na limite Amen. sepela kozwa makabo oyo mbongo muta mokili biloko ya mokili ekosala te Amen. na kombo na yesu Amen. makolo epesami moto atelemi mpe atamboli Amen. nati mutu moko lelo nzambe osala likambo epai yo Amen. likambo nzambe osala ezolongola eloko bato bakosala te Amen. parce songe makeki na makambo na yo Amen. bato baza na eloko bakosala te na vi na yo Amen. parce epepe ka olobi na bato mpe bayoki yo Amen. mais problème ezaki baza na solution kopesa yo te Gloire au Seigneur. Amen. baza na solution te Amen. je dis à quelqu'un Azobisa mutu moto moko. aza na solution non c'est Jésus Amen. moto aza na yano non c'est Jésus Amen. moto ayebi makambo na yo c'est Jésus Amen. moto aza na réussite na yo c'est Jésus confie-toi à Jésus Jipesele epai na Yesu. Kaka bolisuki wana. ntango apama malungwe Amen. nzambe esekaki atala remise et reprise Amen. alors dès qu'azalaki enfant selon la promesse de Dieu Utabilaka na Nzambe. l'autre aba makufi atikaki bana Ah. écoutez-moi un peuple de Dieu Yokanga. Libota na Nzambe. site na ngai ezalaki kolongwa na esika oyo nzambe apesi yo te Amen. reste au bord du chemin Tika pembe na nzela. si tu es au bord du chemin Soza pembe na nzela. il faut savoir comment respecter les principes de Dieu. Esengeli koyeba ndenge nini kotosa mbeko na Nzambe. Beaucoup de gens ont saisi seulement la parole de Dieu Bato mingi bakangaki kaka loba na Nzambe pour dire que mpona koloba boye. le Seigneur m'a promis, Okola na kati ngai. il me bénira. Akopambolanga. Mais on a oublié Akakosani boye. qu'on a déjà quitté l'emploi que le Seigneur a promis. Ke osi olongwa esika na balakaki yo. Il croit à la promesse, Azondimela elaka. sauf que lui-même, Soza bande ye moko. lui-même, Ye
Il a déjà quitté la promesse. Il a déjà quitté l'endroit. Il est déjà sorti dans les chemins. Comment Dieu va faire? Retourne-toi là où tu es. Alléluia. Retourne-toi là où tu étais commencé avec l'éternel. Il viendra aussi. Il se manifestera. Si tu es dehors, n'attends pas la promesse. N'attends pas les promesses. N'attends pas l'accomplissement. Parce que toi, tu étais déjà dehors. Rentre-toi. Rentre-toi. Entre dans le chemin. Dis à ton Dieu. Je fais la prière de repentance. Parce que j'ai été quitté. Maintenant, j'ai retourné. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il va te pardonner. Il va écouter la prière. Retourne-toi les chemins. Sois ma coupe. Sois ma coupe. Restez à la poste. Avant qu'il parle de la poste. Tous les gens ont quitté la poste. On a perdu l'endroit. On a perdu les liens. On a perdu l'atterrissage de Dieu. Mais il cherche. Dieu lui se donne. Dieu bénis moi. Je veux faire que le Seigneur m'appelle. Tu vas faire ça. Tu vas croire. Ne viendra pas. Parce que tu as quitté la promesse. Écoute-moi bien. Dieu a dit à Isaac. Isaac aussi. Il a perdu son espoir. Il a commencé à regarder. Comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux quitter cet endroit. Parce ici, ça ne marche pas. Quand le père il était, les choses étaient bonnes. Comme il était non, je vais quitter. Parce que ce n'est pas moi que le Seigneur a promis d'enseigner. Mais c'est lui. Mais il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Moi en Égypte, il y a de bonnes choses. Si tu arrives là-bas, tu vas faire du miel. Oh, tu as regardé ça. Tu as regardé ça. Tu as dit quelle bêtise. Où sont les lignes encore? Amen. Ça vous a là. Frère, et ça t'a montré ma côte à ma cantina mission. Amen. Et ça t'a montré ma cantina mission. Amen. La vie que nous avons organisé. Amen. Mais la carte à ma cantina, nous avons changé en mot. Amen. On a organisé ça malam, mais ça a été. Amen. Et ça malam, mais ça m'a canné le bon côté. Amen. Son man a projet à ça. Amen. La carte à passe dans yo bola manzam ça. Amen. La carte à passe dans yo gloire manzam ça. La carte à coller dans yo et la manzam ça. La carte à coller dans nos solutions manzam ça. Le problème est que quand on s'en quitte, et à côté de ça, ma bonne aussi. Amen. Tourne-toi. Songa. Et c'est quoi ça? Songa. Amen. Songa. Amen. Quand on s'en quitte, et ça, ça m'était. Amen. Ça va me mettre à l'unité. Son article, moi, nous dit donc tant. Ensuite, le brassate. Amen. Maintenant, on va quitter. Amen. Allez, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde passe que ma camozo t'a molade. Aujourd'hui, tout le monde passe que passe côté. Amen. Économie quand même. Autant de foot à tout le monde. Autant de vivre dans la famille au monde. Amen. Je suis ton Dieu. Ça t'a béni. Ça va t'emblater na tata. Amen. Na la kaki. Amen. Garde na tinda qui na mokol. Amen. Garde na ponde na qui na mokol. Amen. Garde na kote ça qui na kata peuple bol. Amen. Garde na bunde de bitumba pona na pese sika. Amen. Garde na pambole awa. Pena lobaki nae. Amen. Ko pesa mboka bona bakita nae. Amen. Ko yo sa mutu o ngana poni pour accomplissement ba promesse sala. Amen. Na ko sala te pour makamna likolo. Tina seza bien te pour moye ngebe nakei. Amen. Na ko tala teni na ko charge za likolo nae na remplacer likolo na yo. Amen. Na ko kamata ndena ko bilaka na sala mwe pa na yo. Amen. Frère, na dit que batata baliki. Amen. Ba mama baliki. Amen. Bisika bamba koma kite yo koko. Amen. Ba yaya mo bisika ba kenda te yo kende. Amen. Makamba sala te yo sala. Amen. Makamba papa na tela ko mona te yo mona. Amen. Makamba yano ko ka te yo koka. Amen. Ko ba sala te yo sala. Amen. So sala nzam. Sala ko ko kita makamba. Oh yo ka ba ko ka ko sala. Amen. Yo ko sala ya no. Amen. Abna mutu ko ko ba amen. Amen. Kwa sele ma ko na so bisalo. Amen. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Et zamba bisita. Amen. Kokenete. Amen. On dit que l'Égypte. Zamba kokene l'Égypte. Amen. Ma béni
mabele oyo eza mabele ba phérésiens. Amen. Eza mabele ba zébusiens. Amen. Eza mabele ba philistins. Amen. Eza mabele ba moré. Amen. Eza mabele evani na ba royaume ebele. Amen. Mais na pona jango ezala pona Abraham. Amen. Mais Abraham atako ti mupaya, otia mupaya te. Amen. Akoma kolomboka. Amen. Même ça mutu moko za awa. Au moins biloko musoso mona. Eza biloko nzamba tina bazwa. Mais mutala ya bango te. Amen. Mais ça na bakolo no bakoya. Amen. Ndenge komela yo po oyeba te. Amen. Ndenge zambela yo po oyeba te. Amen. Problème eza zala na se ya makolo ya Nzambe. kobimaka bisika nzambe akotisi yo te yo moko na makanisi na yo. Amen. Tika kokende na projet ya nzambe sala na projet ya nzambe esimba te ezongelaka ye. Amen. sakake papa awa naokoka te. Amen. aza na liloba koyebisa yo mpo ye moto atindaki. Amen. loba te okendaki yo. Amen. loba te osalaki yo. Amen. mais soki esika nzambe atinda yo Amen. babimaka pambapamba te. Amen. baninganaka pambapamba te. ezala malamu ezala mabe mbula ebeta moye ekuma neige ekweya tremblement de terre esala volka ebuma ate yango wana olobi nzambe yo moto olobaki yaya volka ekokatana pasi ekotosa moyenge benyalola aza wana yebisa ye volka alingi abengana nga yo olobaki yo moto osala yo moto osalanga otaki nga nazala likolo nango volka arrête toi. yango bible elobi soko kozala kondima okolokola ngomba longwe kekwela kutepe esalibo loba amen pasi nazondima parfo na nga te nazondima pasi eya alobaki mango ya ye balongolaka te soki asolo nzambe motopesa nga ndini ezolingi lokolanga na nazolinga bundisanga omoni bato nyonso bakobundisa na territoire oyo nzambe apesi bato wana bapesami yo kolonga bango ete moto balokinga ete moto alongeloko nalobi bato nyonso bakobundisa yo na territoire oyo nzambe apesi yo bato wana bapesameli yo mpo olonga bango pase bango bakolongolo na territoire oyo nzambe apesi yo te olongolo te soki bakoti na territoire na yo ça veut dire que baviole territoire nzambe akopesa yo victoire likolo na bango nzambe akopesa yo elonga likolo na bango nzambe akopesa yo kembo likolo na bango tika moto azobundisa yo bongo ya lelo yo ozwa elonga likolo na yo makambo ezobundisa yo na territoire na yo mokolo ya lelo ozwa elonga likolo na yango oba amen maladi ezobundisa yo na territoire na yo ozwa gerito likolo na yango nzambe alobi amen akati mungo osilika elamoni bato bakoti na territoire na yo bakobundisa na territoire na yo bakosakano na territoire na yo mais pourtant nzambe apesaki yo territoire wana alobi aekeka makambo nyonso moso bebima na kombo na yesu epima yebisa bango bapima yo nani na kati ya territoire mokolo apesika pima biloko mosusu osiliki te delibate boya te tala akosaka mwana moke bilobi soki héritier akeseli te na mwana moke akokani esclave soki héritier aza lokola mwana moke aza mwana moke akeseli te na esclave pasa oyebaka droit na ye te mwana moke libilo ezoloba mwana moke azokola te mwana moke oyo azali boyebi avandi na kati ya nzambe atamona nzambe mayebi monene na tatane te ayebi misala tatane te satana bandomonela yo akoya komena so na territoire na yo mais lelo mpona olobi na yo baza na pouvoir likolo na yo te baza na pouvoir te na mama na nga baza na pouvoir te na liboko ya tata na nga baza na pouvoir te na bakoko na nga baza na pouvoir te bakoli na nga baza na pouvoir te bakete na nga baza na pouvoir te 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 Jésus de Nazareth
Kolo apesi ngai. Tala omoni nzambe so la soki awozolonga okosanti force moko divine ekiti banafonga yo ebanda opeso makasi kasi bakoti na territoire. Amen. nazorevele mutu moko tala territoire makambo esalela. Amen. Lorsque David il a compris que les lions ont entré dans sa territoire. Asosoli ete nkosi akoti na bilanga na ye. Amen. Nkosi akoti na mabele oyo ya bapesi ya moko na babate. Amen. David a comprendre que nkosi oyo abebi. Amen. Nkosi oyo Samuel. Amen. Nkosi oyo nakosilisa ye. Amen. Akozali na boboyi te. Makasa nkosi na ye. Wana nga ekomona na te. Parce nkosi alibota ya yuka. Azana kati na nga. Amen. Elio akobuna na mutu te. Amen. Parce que Elio aza na force. Amen. Force ya Elio mutu akobuna na mote. Amen. D'abord il fallait qu'il ait lion de la tribu de Juda. Akita na kata David. Amen. Parce que bayebaki que lion wana akoti na territoire ya David. Amen. Akobima mpate te. Amen. Akobima na eloko te. Amen. Akozwa eloko te. Akoyiba eloko te. Akosala eloko te. Amen. Alobi na yo makambo ezobundisa yo ekosala eloko te. Bitumba ezotelemela yo esala eloko te. Oba ekosala eloko te. Ekosala eloko te. Na famille bakosala eloko te. Na libota bakosala eloko te. Bakosala te. Bakosala te. Koya. Bakosala te. Na santé na bakosala te. Ata bakoki maladi ndenge eyaki ndenge okende. Ata bakosala makaliki kuzoba ekosimba te. Ata babungisi bana no lukuta. Babana no bakomona clair. Bakosangola ngolu. Bakomona ngolu. Bakotatola ngolu. Parce que bango nde bakota na territoire na yo. Ata moto apesi mwana kindoki. Ta bakoti nde na territoire na yo. Bakosala eloko te. Ninga mwana na yo bayende mpo babebisa ye. Bayende mpo badetruire ye. Mpo bazomona elembo likolo ya mwana wana. Bazomona misala tata lobe kozala likolo ya mwana wana. Yango na nkona lobi tokotemane. 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 Dieu. Mwana Nzambe. Soki ba na territoire na yo. Amen. Te voilà misala na bango. Amen. La kisa oyo bango bazali. Amen. La kisa pe oyo kolo na yo azali. Amen. Bayaki na ndimi. Bayaki bakotaki me bokozoloko te. Amen. Bakozoloko te. Amen. Na bandeli yango bakozoloko te. Amen. Na bani kosala mwa lolendo na Nzambe ya koyebisa bango. Na lolendo ya David ayebisi Goliath. Lokolo koti na territoire oyo. Amen. Yo ye na mapinga. Amen. Oye na mbeli. Amen. Oye na likonga. Amen. Kasi nga na kombo ya Yahweh ya Israel. Na kombo ya Yahweh ya Israel. Amen. Na kokata mutu na yo. Amen. Na kokata mutu na yo. Amen. Nzoko na yo. Amen. Na kopesa na bandeke ya zamba balia. Amen. Bakolia yo. Amen. Na lobi na kolia yo akoti awa. Amen. Bandeke ya lona bakolia yo. Na kolia bisamoto. Somo na molimo ya kufa. Amen. Yo kokufa te. Amen. Mekufa wane kozwa bamokoko. Bandeke ya lona bakolia bango. Bakolia misuni na bango. Bakolia bana na bango. Bakolia bango. Amen. Nani akoti na territoire na yo. Vraiment. Prière tozoke nango eza prière à territoire. Amen. Campagne tozoke nango eza campagne à territoire. Amen. Bato nyonso basanti territoire eza menacé. Amen. Telema siko ozali yebisa Nzambe na losambo. Amen. Ngai oyo akoti na territoire na nga akobima te. Amen. Akobima te. Nabi molimo telema nabi mutu te. Amen. Yaya oyo akoti na territoire. Amen. Akobima te. Amen. Tango tomi na ndako no lelo okoti na ndako otali ndako bino ndako oyo. Amen. Oyo akota na territoire. Amen. Yo okobima te. Amen. Umoke Nzambe alo napesa ngawa. Amen. Soki yawa alo napesa nga territoire oyo. Amen. Nalaki yo koyebisa yo yo okobima te. Amen. Te namoni oye na lolenge ya lion. Amen. Te nabanga yo te. Amen. Mpo na kati na nga. Amen. Kosi ya libota na Yuda azali. Amen. Nakobenga elombe mobali. Amen. Nga nabengaki senga mangu.
Amen. Qu'est-ce que je suis Jean? Atako na tata Yohane. Je suis monté quelque part. Mais na suka esika moko. Dans une. Oh na ine na mabele. Mabele mo Patmos. Je ne savais pas comment sortir dans cette île. Na ebite le ina ko na mabele wana. Aussi dans cette île, je suis dans la prison. Bongo pe na kata bina na kata boloko. Et dans cette prison, Ona boloko ngo. je ne savais pas où vient ma délivrance. Asaba te lobiko na ko uta wapi. Mais je savais. Ataka ite. Dans la prison 121. Na top na 121. Un homme a dit. Utuma lo Bible. Oh, je l'aime mes épaules. Oh na tomo biso na de l'escola Tout mangoma. est venant les secours. Esika lobiko ko uta. Les secours viennent de l'éternel. Lobiko te panza pe. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Kwa kila likolo na Il se. ne permettra pas que ton pied chasse. Atina te ko na eko ya se. C'est un homme. Na esa mutuma ko. Il vient de deux personnes. Oya ka mutasuka. Alléluia. Amen. C'était une personne dans ma vie. Mutasuka bako nyanga. C'est un homme. Esa mutuma ko. Son nom, Na ye. c'est Jésus. Esa Yesu C'est Masiya. Jésus. Yesu L'homme Masiya. capable. Mutaka ko. L'homme qui guérit de tous les maux. Oya bisa ka bako ko nyanga. Qui guérit. Oya bisa ka. Qui guérit de tous les maux. Qui est là. Esa Yesu wana. Yesu wana. Yesu Nazareth. Mwana Galilea. Mwana Betelehemu. Mutu ya Betelehemu. Oh, moto ya Esaïe. Moto Esaïe. Amen. Moto Esaïe. L'homme d'Esaïe. Moto Esaïe. Amen. Il vient de pays. Amen. Ataka pamola. Le Bassam. Il vient de pays. Auti. Il vient des pays. Auti na mboka. Alléluia. Amen. D'Israël. Ya Israela. Et dans Israël, Bona Israela. il a sorti dans les tribus de Juda. Abibi na libota ya Yuda. Lorsqu'il a sorti dans les tribus de Dabi Juda, na libota ya Yuda. son père a prophétisé. Ata na ye na sakola Il a regardé le quatrième fils. atali mwana ya zomi Son quatrième fils. ya mine Il a regardé. atali ye Son malamu nom était Juda. komi na yaki Yuda Lorsqu'il a mis la main pour bénir yaka te bako pambola ye Juda, Yuda il a vu Juda transformé dans un lion. amoni Yuda abongoli nkosi Il a regardé Juda. atali su malamu alobi Il a dit, boye Juda, abi Yuda tu es un jeune lion. oza nkosi ya mwana Et le Shiloh, bongo ye mo nzambe le Shiloh, nzambe il venait en toi. akoya kati na yo Et le bâton de pouvoir bongo nzete bokonzi ne ôtera pas de ta main. ekoloba te na bongo na Et yo ta main bongo na bongo na yo sera derrière de la tête de toutes les personnes. ekozala na nsima mitoto nyonso Alléluia. amen C'est-à-dire, Eza na boye. celui qui viendra pour prendre la couronne de roi, moto oya mpona kototola nini chapeau ya bokonzi la main loboko de Juda, ça sera là pour ya Yuda enlever. ekozala mpona kolongola Na visio, amen na kata libota na yo, amen oza na libota promesse, amen oza na libota parole, amen basira yo, amen basela yo, amen bapakola yo, Amen. babandisa yo, moto moko talongola oyo eza kati na yo. Batelemi. Amen. Nzambe akozwa loboko na kotana nsima likota bamuna na yo. amen Soki anyangata kuona gloire, loboko ya ndola Amen. ekoya elongoli. amen Tika loboko nyonso ozoli ezwa lokumu na yo, amen ezwa bolamu na yo, amen eyiba lipambo na yo, amen eyiba makambo na yo. Amen. Loboko ya lola elongolango, au nom de Jésus loboko ya lola elongolango, au nom de Jésus loboko ya lola ebotolango. na kombo na Yesu Moto akozwa gloire likolo na yo te, amen na bana na yo te, amen na vi na yo te, amen parce que Yahweh esi azwi lokumu. amen Oza moto ya quatrième chiffre. amen Pour Juda commence ma quatrième fils. amen Sauf que mon chiffre 4, ça dit que c'est la signe de la délivrance. engele bakeza elembo ya kokangwama Alléluia. amen Sauf que le bambini est contre la catavia. amen Comment monter le bois au temple? amen Alléluia. amen Soyez bénis. papa Votre temple soit haut dans le territoire. je reçois Pendant le territoire, wana. amen Suivre le territoire, wana. amen Et si merci ma tête, colombate. amen Nana motomoko colombate. amen Et dans la base, nous avons un peu de monde. amen Et dans la maladie, nous avons un véritable décès. amen Et dans le problème, nous avons un vainqueur. amen molongi Celui qui a vaincu. elongaki Même si tu es coincé, atako kangamaki comme Jean-Baptiste lokola yohani mobatisi et Jean disciple, oyo na yohani le Patmos, na muna Patmos au Bima. amen Le Bamen. amen Jean est comme l'équipe. amen yohani akomeko Mais tout ça, n'a qu'à t'aller. amen N'a qu'à il va tenir dans la position. amen Tout ça, n'a pas souhaité. Ah. Parce que les Romains vont contrôler partout. Bon. Mais tu vas demander
fongole miso. Amen. Tala na comprendre kini. Ça dit ça parce que dia sala mutu atangaka ye. Amen. Tato puissant na yo ta makoso ni boso ba muna na yo. Amen. Mais atie kuna ko ba boma yo te. Amen. Atie kuna ko ba bate na yo. Amen. Pour sentir que ça menacé. Amen. Soki Jérémie a répondu là. Na Jérémie 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Amen. Mais quand on t'a la Jérémie, ça dit wapi. Amen. Dans les boulous. Amen. Dans les bouchons. Oh. Banyoka, parce qu'on peut, nous sommes ensemble. Mais tu as dit, je suis avec toi. Quel Dieu, même dans les circonstances, même dans l'angoisse, il vient, il te manifeste, il dit à ton père, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton secours, je suis avec toi. Tu vas sortir. Nati moko. Okobima na makambo sana. Okobima. Okobima. Sana ila patmosa. Okobima. Okobima. Nakobima. Dans la prison. Nakulu. Comme Jérémie. Nakobima. Te ataba kanyi kobota. Nakobima. Demo kobimela bakomona te. Demo kobimela bakomona te. Tikala na mabele oyo kola pesi. Amen. Bête la colle ma bombe milionne. Reste. Tikala. Amen. Zela nzambe. Ah. Soki ya solo. Zelo nzambe apesi biso. Amen. To. Amen. Problème eza nzambe otanga fils. Amen. Bato baninganaka te. Amen. Esimba te akala. Amen. Il savait cette maison de mon père. Je ne peux pas sortir. Tala Yesu nzambe atinda yaki nokufa bekulusu. Amen. Atinda yaki nobete film. Amen. Mokonzi mole. Amen. Ouais, vani na te. Amen. Il ne peut pas permettre. Aikotika mote sana. Donc on a comment nzambe mosa. Amen. Soki na ange moko faible. Mais au moment na gloire. Amen. Amen. Yo kumamene. Mais yenda kumbe. Amen. Pas que on attend meti. Amen. Alors ceux qui ont la gloire à bon. Oye moko. Oyo ange faible. Amen. Oyo ange de moko kanye pas beti. Ah. Parce que na sala ba se mingi na tinta ange musuna tu na kende ke kuna na service wa. Akukitu. Wa tinta zama benye biso. Amen. Jésus aussi a dit si ba dit. Beaucoup monde a désormais. Il connaît moi na moto. Ange ko kitaba wa. Amen. 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 Et vous colloquez la monarchie qui apparition à Jésus. Moïse a fini. Élie a dit. Bakamo. Amen. Amen. C'est-à-dire, et là, la servitude, nous sommes en bâtiment. Amen. L'homme de la banane à banane. Amen. C'est la monnaie de vous qui est en train de qui t'a fait la boutoine. Amen. 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 La salle est dans le bouillon pour la personne. Amen. Donc, il dit son nom, son nom, Michael, de Kokite, Tata, Lola, Yemo, Rosali. Akokita. Amen. Donc, vous n'avez pas le coup la banane à banane. Amen. Mais dis so yaya. Effectivement, la ténèbre est dans la vie sautée. Parce qu'il y a 100 millions de personnes qui ont fait tabac. Amen. Vous en avez besoin de activité. Ah. Pour moi, la salle est la mouilla du colo. Yaya, nous allons attaquer des voix, nous sommes en salle à la là. Nous allons poser la tout le monde, tout le monde qui est en train de pas. Amen. Pensa meeting. Amen. Il a dit pensa meeting. Amen. Nous nous appelons pensa meeting. Amen. Ah, nous t'aimons la demande à nous ça les bénévoles. Vraiment. Aïe la terre ça y est, ça territoire été. Amen. La salle a promis mais fait yo. Yo malgré tika du bagene. Allez pas vous pas du mec. Bambo. Amen. Solution. Essayez la force qui ne s'est pas. Mais quand on a la pression, mais quand on a aussi, on comprend la paix, on comprend. Là là on est déjà pour nous. Et bah il Na kata pour nous ça de l'école. Ah, on nous quand comment on continue na on t'a monter. bon. Puis le but on t'a comment il y a on a yo pas pas. Amen. On t'a démon. Oh. Tika du bon. Yo na na. Oh, tu pas quitter. Bambo. Na continue pour nous. Amen. Moi je dois être papa. Tu dois gagner papa au téléphone. Bon. Tout le monde est libre. Tout gagne. Amen. Tout est jeté, tout est pas mon temps du matin. Amen. Mais papa va côté sur le but accueilli. C'est là où on est. Le problème c'est ça qui est la mon tata. Amen. Ça n'a pas au tata ça. Amen. Faut pas m'avoir démonter. Amen. Je pas aller sur mon aller voir. Amen. Pour toi longa, alors
balongane masuku. Amen. Balonga pe loi. Amen. So longi masuku demande na droite pana. Amen. Kutime na droite pana. C'est la révélation. Ko na droite pana. Amen. Longa. Amen. Pas maman. Akati le doigt. Beta mapema milele. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton Dieu. Nakokita esikate oyopesaki. Amen. Nakobima na mabele opesinga te. Amen. Oyo akokota na mabele na nga yo topesinga kotili kone. Amen. Amen. Otabali bien? Oh. Yo odona bien. Hein? Otabali bien? Tokwa lokolo. Atano likolo. Wow, Seigneur. Abetela yesu maboko makasi. Akabotoka kujeti. Nada kosa makamba boye. Ah, lokole zongi. Lokole zongi. Ah, Rabi. Lokole zongi. Sono mikoyo sabe soto ndegeni. Amen, Église. Apamboli nzambe po aza na bomoi. Nayaki awa dimanche lokolo moko ete nakoki kotambola te kolevimbenga makasi abwakelinga mbaso nasimba loloka moto te nasimbi yango kaka mpo kozala mosika na nzambe bababisinga nakende te navanda nakona insistami te naloka traitement na ndaka bi te kokende te change motu apesa traitement awa kaka navandi toprie nzambe aosala loboko malembe nzambe ayokangola ngai Etela yesu maboko makasi. Tala. Bolongwa kapele na nzambe. Eloko ezosala bana na biso eza négligence. Baza na ngolu ya nzambe. Baza mpe na grâce ya nzambe. Omo lelo de dimanche na kupere. Yesu atobombani akobimisa yo. Yo amene. Akobimisa tana eta ozali. Lokolo eye. Ndenge mudi okomona. C'est-à-dire que espace à une semaine. Et ça une semaine. Pendant dimanche. Na wendake mafuta dimanche. Dimanche à l'élo et le collection normal. Donc le collection normal. Tabola Manzam. Le bas Amen. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. C'est l'homme de Galilée. Le bas Amen. Tala, Masu Moko Jane Feli Kotoye Zate. La Komo la Yesu. Il a mafuta na wendreye lobi azuk na kusane. Bila mafuta na kuendelea lobby azonanisana natarajia service espace daraki chaque semaine au tient mafuta balaboko et la première résultat pour l'allusion pour la collection normale le autre tient mafuta pour permettre rien ata pour qui mamba au le babisi au le pambo mama la bamba na kusuri na kopia lelo et pour permettre à ça la musala mbate kotika la kozoma tuna bina yote malade kotika kozoma tuna bina yote malade pesa ba otua kwa tuna kusute malade nyoto ya banganga ya kisi ekoya lisusu panote ya bandote ekoya lisusu te oya mokilo kosimbo te na protéger yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth je dis amen. Et le Seigneur te dit pour le papa pour la couleur. Je te rappelle pour votre matin. Je te rappelle pour ma coco. Je peux t'attendre une heure. Oya kucha tanzame. Oya kucho azaa. Ita kulipo. Kubomba wote. Confesser. Banzambe na saiki. A confessar. Ila tulipitia bana. Ba amen. Ba amen. Confessar mo lipo. Ibi tanta. Muri santa na kumise kisao. Makasi. Poba tabata ki vigilante. Tala ba tu ba ni musikanta. Mo ba tu ba problème. Il faut pas
pour répéter cité. Moi, je suis elima elingana taite. Elima ezali maina mabe. Maina mabe elingana yote. Tuna mutuana. Yo Jean, nga André. Soto kebi soto bale yezo azate. Toza banani. Atoza Pierre. So yezo azate. Atoza Edi. So yezo. Atoza Abraham. Atoza Jérémie. So yezo azate. Sana. Toza la wa. Toza na ngana likulu muto mchani so azate. Toza na ile ndio bato koyate. Toza badabina kata zamba. Kota kumamato munganae. Ezate. Pata lo bisama groupe pour bien faire. Mais même pour vérité de toi. Nous avons mungana mungana Yesu. La Bible déclare. Et l'homme dit que le mungana mungana Yesu. Bongo, Polia, Basi, Mokili, Kolana, Kulamuka, Kolia, Komela, Kolata. Non. Personne. Nayebi Valérie ya bonga na nini. Ata na se na kola. Mukolo we koko kadi. Kama kola na se esili. Akozoma na meto. Loba amen. Kolo pamola biso. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tembeni mamakandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana